Saratola Nikimenga, un cas officiel, bakomi kokosela bana makambo. Balukaki ndenge nyonso, bana baloba mabe pona papa na bango. Balukaki ndenge nyonso, bana babimisa maloba ya mabe pote mokele yeba mama na bango makambo azoloba eza esolo. Basalaki nyonso bautilize bana pe bakosala tina mokola lelo. Yango bozo yoka babandi kokosela bana makambo na ndenge ya kosakana te. Bandeko oyo bozo yoka ezali kokosela bana nde makambo. Pamba te tozo zela resultat ezalaki ndenge nini tangu Nikimenga gravement malade. Po ya Saratola toyoki tangu azalaki gravement malade na tangu abimi na tangu azali. Ata makambo ngo za ya lukuta me balobi. Alors gravement malade ya Nikimenga yango te tozo zela. Soki balobaki nini surtout pona ba mapasa o bazana libumu. Me bango ba ye pona nini pona kaka bana ba utiliser bango. Bazo utiliser bana pona intérêt ya nani? Intérêt ya Nikimenga. Mwasi oyo akomi na âge, akomi na difficulté ya kobala. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa majorité oyo bazana timiniki na ba oyo bazali contre kuna ba femme oyo bakabwana na mibali na biango bazali. Alors bandeko makambo na zoloba eza pona bino te mais ezali nde pona botala soki makambo na zoloba eza lokuta. Na kanisa parmi bino meme mibali oyo bakabwana na basi na bango. Soki yo mutu okabwana na mwasi na yo to na mobali na yo oza na bana, soki olingi bokutanaka te na mutu wana ou bien boza na bonne terme te na mutu wana ou bien mutu wana azosala makambo oyo olingi te mais azalaka bien na bana. En tout cas soki ezogene yo okoluka moyen okabula bana na papa na bango to na mama na bango. Alors bino boyebi malamu koleka ngai bakambo bosalaka. Bolamukaka na tongo teke kabwana na papano to kabwana na mamano. Boyebi ndenge bomemaka. Pe makambo bolakisaka bana, bana bamonaka mama za na faute to papa za na faute. Me yango wana te bana bakokaki koyinela papa na bango soki yo piégeaki bango te. To bakokaki koyina mama na bango te po soki yo piégeaki bango te. Na kanisa boyebi makambo wana malamu. Comportement wana ebandi lelo te, ebanda kala, pe ko continue kozala. Yango wana Nikimenga na ba oya ye, un officiel Saratola. Na kanisa bolanda ba direct mususu bino bato timi Niki boyoka bien. Bakoteki liboso bana, surtout oya mukolo. Bazako loba akota alobela mama na bango. Akotela mama na bango akokotika bongo te. Papa na bango akuseka soni. Donc bazako tinda mwana aloba. Selo bango bayebaki ke soki mwana alobi papa siko akoagir po azaki koagir te. Mwana pe abetaki bango kakipaka kokolo. Alors mwana tango asalaki direct na ye azoyemba ne to soko azosala nini ebakisaki bango kanda. Balobi mama no azana makambo awa azana mukumba azana pasi
Yokuna ozobina na YouTube na yo. Mwana abeta bango toujours kakipaka kokolo. Alors lokola bazaka kabana. Yango bakoti na méthode mosusu. Papa na bango ablokaki bango na telefone, sikoyo afungoli bango. Bino nyonso boyebi bien, tangu tobanda koyoka papa na bango ablokaki mamero, ablokaki po mama na bango, azalaki kokoma na place na bango. Na kanisa, mokili mobimba boyokaki yango. Ezala ozali ya tim neki, ezala ozali ya tim neki te, boyokaki yango. Awa boyokaki yango, bokanisa malamu. Soki mama na bango, azako utiliser ba telefone na bango, pona kokoma. Elingi koloba pona ngai papa robo, mama na bango sikoyo ndenge zawana, achanza bango basimi, asombela bango basimi mososo, voire même poisa la bane elengi, asombela bango na ba telefone mososo, na bambongo bazokotsa mikolo yo. Modeli ya sika. Ateli bango pe basimi ya sika. Lokola balala kana ye balamuka kana ye. Lokola pe bana bazokile mawa. Po soki azo souffrir pe eza mwa biente. Alors batikeli ye wana balobi bon basimi eza nango pe gravité. Toza pe na besoin bato babenga biso pamba te na makambo ezoleka. Sans que bana bayebake papa na bango ako débloquer bango pe ako benga bango. Ou bien soki alingaki ko benga bango déjà. Alors maman sa zwa ba sim carte. Donc oyo sikoyo soki ba fungoli bango, soki ba déblokaki bango, boyebaki ba débloquer kaka niki menga. O pe bazo benga azo yambate eza kaka niki menga. Ezali nango bana te. Bana bazali na sim mosusu. Bana bazali pe na ba telefone mosusu. Soki tembe ba oyo nyonso bazalaka na mamero na bango bomeka kobenga brusquement bokomona bokozwa bana te muta kozwa azati. Soki bomoni bana babengi yo ba rappeler air moko yeba mama na bango alobi boya nanu mutu moka bengi awa nazo comprendre ete sala kaka neti si meza ya yo lobenga benga ye loba. Soki pe mutamwa benga ki abengi na moma babanda kolia mama na bango koloba tala muto na ibiseki bino yeyo yambaye sala kaka neti yo za na sim card. Me bandeko foko yeba ba sim card bana ezali pa ya bana sosote e koma ya niki menga. Donc soko zo benga na numero ya Kenya to ya ndeko na ye mususu yeba ozobenga kaka niki menga. Soki omoni bana bazongiseli yo na ba sim card na bango yeba eza coïncidence te ezali nde préparé. Ba mama oyo misato ko banda ye moko na niki menga ko kende na enika officiel ko ya na Saratola na moni penza bazali ba malere na ba vi na bango. Bomi tungisa te po Saratola za na Diego. Bomi tungisa pete po enika officiel azali na pilote ya Pumbaka. Bomi tungisa pete lokola niki menga azali toujours kotanga menga na période na ye ke bazali ere, mais bazali ere te bazali ereze te bango ba mama wana. Na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.